kokabwana ona yo mondimi nakobekisa yo ndenge nini wete osilaki kobebisa elembo na yo ona yo mondimi nakobekisa yo ndenge nini obacholi Merci mingi. Nazongisi matondo epa ya Papa Mfuma Mbanza na mokolo ya lelo komata kati na siko epesameli moto nyonso te soki Papa Molimo Mosantu apesi ondingisa te komata te naza na esengo mpo Papa Molimo Mosantu ayebi ngai oyo nazalaki yango koloba mpona mokolo ya lelo pour la journée mondiale internationale, il y a personne vivant avec handicap. Et ça, mokolo, il y a 30 ans, il y a existence na bango. Depuis 1992, il y a qui ne connaissait pas, il y a Papa Dangenda, 30 ans, il y a mais dans un essai, il y a Nazwa Kitan, il y a koluka papa ya kotambola partout na kendaki na Lubumbashi ti na prison oyo nga na monaki na prison na Lubumbashi balobi na ngai papa azali awa te depuis 1951 na 1951 oyo papa Simoki Mbangu aloba ete nazozongisa molimo me mokolo nazozongisa molimo nde mokolo nazokobota masusu na nkamba mpona ngai esalaki ngai esengo nazongaki susu awa na date ya le 19 janvier disons mars 2021 oyo nazwaki okazio kokutana na papa nazwaki mokano ya koloba ete nakutana na bandeko na biso a personne vivant avec handicap nalobaki naza na yango te mokili koyokela mawa eketambola eyokela mawa koloba ete mawa mais soki mawa ezangi accompagnement eza mawa te mawa fo ezala na accompagnement yango oyo ntango Papa Molimo Mosantu ayokelaka motu mawa ezalaka na accompagnement na yango epesaka solution nde esalaki nga pasi ya komona bandeko na biso nalobaki naza na yango te me na mwa ndambu naza na yango nakokabola elongo na bino malgré na mosala na biso tosalaka baavocat j'étais vraiment totalement touché tina siège na bango oyo nazalaki na yango na ye napesi bango nalobaki ete na dage moko elobaka vaut mieux olakisanga ndenge ya koloba ke ya kopesanga mokolo nyonso napesaki oyo napesaki mpo te bandeko na biso oyo bandimi koloba totambola na bango elongo na mokolo lelo na profite koloba ete na 30 ans existence molimo lobi na nga nazomona 30 ans te nga nazomona chiffre 3 chiffre 3 oyo Papa Simoki Mbangu asalaki 30 ans na prison tomonaki kaka chiffre 3 Papa Simoki Mbangu atika bana misato oyo boyebi na kati ya bana misato na bakombo na bango na kombo nyonso ezalaki na 10 chiffres esalaki kaka 30 chiffre 3 na 30 ans tomoni mpe chiffre 3 mokolo mpe Yesu Kristo akufa kaka na 33 ans mokolo asekwa ezalaki kaka chiffre 3 sur la divinité sur l'unité na profite na koloba ete na bomoko nde nyonso esalamaka mais ya kosala nga pasi susi ya koleka ya komona bandeko na biso vivant avec handicap surtout bana lelo ata tozoseka mais espoir na bana vivant avec handicap ezali te mpo namona yango
nakenda mwa mitelengano na mboka ya bakoko na ngai kotala koko na nga koko Pierre Lubienga azalaki moko oyo asalaki 30 ans na prison ya Lubumbashi avec papa Simon Kimbangu nake kotala ye kozonga na nga nakutani na mwana moko na village natuni yo meyoke classe alobi na ngai nakokende ndenge nini ntango nyonso soki nazokende classe soki mbula ebandi kozonga na ngai moto akomema ngai azali te. Ça m'a touché totalement. Pensez maintenant avec, dans les cas sous examen, Tina 2030, Tokozana combien il est très handicapé. Parce que pour ça, mes conditions sont malades. Yango na profité koloba et pas yanzambe na biso awa na matine sikoyo bolingo ezali ya kosenga et pas ya papa pambola biso bana nayo. Poto sala su ya mingi koleka. Kosunga ba oyo baza mike surtout bana baza na condition ya kotanga te. Peut-être que papa soko pesi biso bana nayo tokozanga ko sala ne fils ka internat ya ba personne vivant avec handicap te. Na place ba luka kesika kotanga papa na laki na kosala yango. Même internat ya personne vivant avec handicap. Pote bana on a pas occasion ya kotanga. Pasi mingi na motema. Mina yebi ete nazali bosu ya nzambe ya biso. Azan Koloba. La 1921, le 6 avril 1921, tango papa Simon Kimbangu azaki molimo papa ezalaki na kati ya nkamba Jérusalem motono so azalaki awa ayaki pona kozwa kobimana aza kozwa solution. Papa oyo mokolonga mibale na che ya deuxième fois na ye kati na nkamba oyo na yebi te kobima ngai awa na kobima boite parce que mosala ezali mingi ya kosala. Surtout pour na biso vivre avec handicap. Na lobaki nazali partenaire na bango ata na lali nzala bango pe bakola nzala. Mais naza yango ya mingi te. Papa na sengi omona ngai. Na yebi so moni ngai. Pona sunga bango ya koleka. Parce que pas ces aliments. Rien n'empêche ya kokangisa même mituka. Pe me makataba oyo na ba village ko rassembler bango po bazo occasion bana wana batanga. Mais makoki ezali te. Mingi ya kolobezalité, nazong si maton de pas ya papa, et je vous remercie. Si tu as un message, c'est à Pessibiso, na komisa tabu, na komba tata, ya mwana, Woli Mosan. Merci de Sengi, représentant, il y a Ville Sainte, papa, à continuer suite à programme. Merci. Toka muna mbando ya ntete na teye uono kike mbando ya nsilulu ina tulombele kwa sede tutata mwanda vele la watu tela mana betu banta kufana kia mbote faki Ozana,
Sedito wanzambito beto bana bakutukulombela bakafulu watusikilikiza. Tusamba entsambo za mfumo wetu Yesu Kristo, Yesu la kwa nzambi wa seditu, ye untwade wa mwanda velela bika wakalaga yetu tuka kwa yeleu, seye mwane mwanda velela. Amen. Na komba tata mwana pe tata mula mwasant, tulanda ki matei na biso. Tata pasteur mtatea kibiso, abandela kina banzema bayuda, akena mibeko, mikanda na ye asuka toyoka kitobo mbato sali lapo mokolo wana tobika. Tata nzabe alingi biso mingi. Biso tolobake tozali bana mapamboli. Tolandi oyo bauti koleka awa. Tata na biso yaleka ki awa liboso, mwana nkole likambo ya sepeli nango alwi bakosala nyonso ete bandeko na biso babibosono tobongisela bango tina ezali totali mpe mokonzi na bango makambo alobi eza bongo basolaki mingi na bapapa pe ba promesse ezalaki mingi tata atiki biso badosie nyonso wana tozwi yango tina ezali omoni ntango papa simaki mbango abandaki mosala na 21 bokasi oyo alakisaki bato nyonso bazalaki koya na bango awa ezala bibembe, ezala malade, bibosono, bazaki koya. Azaki kobikisa bango na kombo ya nkolo Yesu. Oyo amonaka te, soyi na ye moko abwaki na se ya mabele, asali potopoto, afini misu ya motu wana, tini na ye na mai ya nkamba, moto aza komona. Oyo alobaka te, suga bengira tata wana zongi tata mama directement bandi koloba phrase pe salami soki mwana abotami abandi na papa simbandi akobenga mama mwana wana ako phrase kolanda esili wana koloba bien oyo azotambola na nzete batieka loboko atelemi na ye ntango bamama mikala bayaki omonake bato nyonso baza koyaka na banzete meme na 21 banzete ezalaki kotikala batelemi libela baki libela biso toyebi ke makambo wana ekozonga biso toyokana toza na bolingo mibeko misala toyokana tokangama na likambo ya tata nzambe ntango wana eza ekoki makambo ekosala mwanango eza bilaka bapesaki biso telemelaka esika wana otelemelaka sala misala nayo ndenge osalaka misala makambo eza koya liboso ya minene mingi balobaka ke makambo eza koumela soki bapesi yo nano permission te tovandi kimia soki bapesi permission te tosalaka tomoni batata baza kosalisa biso priere mai ya nkamba fumba longo osimba yo kambo nyonso esili na ntango toza kozela makambo oyo ekosalama mvwala lolendo ezali soki ebaluki kaka les 4 coins du monde
bato nyonso ye na ye awa te me esika yo ozali obiki tozozela kaka ndenge nkolo yesu alobaki 30 ans nani ekoki te mama na ye alobi masanga esili sala mosusu ye alobi mwasi ntango nani ekoki te me fin de fait asalaki yango esimbaki na oyo bamelaki liboso ezalaki bololo me koloso oyo asalaki elekaki kitoko bato basepelaki ke balobi kala wana ozalaki wapi me nalobi ntango na ye nano ekoki te 30 ans esili 3 ans nde asalaki bamiracle nyonso oyo asalaki ndekelakisiki ntango ekoki mingi tuza kowelela vada tranquille likambo eza nano na nzela elobambi nanu te esalami nanu te bapasi na biso ekosila mpo ali bible alobi bongo molimo ekozonga lisusu ekoya kolamusa bato nyonso oyo tobunga nzela oyo tozali ke tozala lokotala nini bato nyonso makanisi ekozonga esika moko bebe ozalaka wapi nakala papa kimbangu so asekuse moto famille esiliki eza mokolo eza mwanguke oyo basali likambo wana bakosepela te me lelo oyo bato nyonso lelo soki moto alambuki te mpona ye alambuki te eza boko bie bongo te biso nyonso tolingi tolangoka me soki makambo wana ebandi kamba ekotonda na bato ezala ozalaka na poto oyo ekufi bembe wana fo ye yakaka ozala wapi na baprovince nyonso awa ekotonda nzambe alobi bozela nano akosala makambo na ye oyo ezali ke libela pasi ekozala lisusu te ya wana batata na bamama bandeko na biso tozoya nkamba ntina ezali tobongisa en même temps biso tokotika bino te mingi batangi basalaka te mingi bayebi misala maboko basalaka te mingi tozaka kovanda kodebrouye kaka me biso tolingi tosala likambo oyo kozala ke ozala na Angola ozala na Brazzaville ozala ozala soki wapi programme oyo tokosala na RTC yango ekotambola partout po tozangelaka eloko te yango wana toza na ya mingi te oyo bosengi na oyo bosengi te nzambe asunga bino kambo nyonso toza nango mposa esalama na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Nani yako